Boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, ba bonsoir, ba bonjour, ça dépend. Bokolanda la danoise na se ya sous les baobab. Bande yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo na église ya PVA Longo. Respect lo saku na ba chef coutumier na biso. Et puis topesi ba bénédiction na ba bonne na biso nyonso. Oyo pe bazali na souci bazo ko s'abonner tango nyonso. Vraiment nzambe a pambola bino bisika bizu bino. Basalam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Kintwadi na bandeko na biso ya kimbangiste nzambe ya lola ayeba ko mona bino. Vraiment batata ba maman bandeko ba oya biso ba we balingaka sous les baobab bisika biso bikozwa bino. Boya ebele na se ya sous les baobab. Merci na ba commentaire na bino. Merci na ba remarque na bino. Merci na ndenge bozo benga, ndenge tozo partager. Vraiment nzambe a mona bino na ba oyo nyonso bazo soutenir sous les baobab de près et de loin. Eza vraiment na ezo pesa esengo makasi. Bino moko boye bi ndenge to memelaka émission na biso. Tolingaka to memango vraiment na ndenge ba chef coutumier na biso babandaka komemela makambo na bango. Bazaka toujours na se ya sous le baobab na se ya nzete ba fandi ba pelisi mo ba koni na bango bazali ko yotola moto puis bazali komela et puis eloko pe ya muke yangwana vraiment na sengi bino nyonso moi kopo jina yo hein, pourquoi pas vin blanc vin rouge. Et le kaka yo ko sepela yango lelo moi les chaud ti café et ça la takas na se ya sous les baobab. Et puis to bo santé na ba chef coutumier na biso to servir bango pe moi lungwila na bango loto ko pe baninga bango mingi moi tsamba et ça la bango très bien tango ba tranchaka ba problème ya ba famille. Bande ko ngai tozana sujet o tozali ko bundela mikolo yo ezali sujet ya ba femme battue ndenge bazali konyokwa manakati ya ba mariage. Vraiment bande ko ngai mibali bande ko mibali ezalaka kaka bongo luambo pe abandaka kolobango mona a yembeli ba mama akumisi ba papa sima pe ayembeli pe basi akumisi pe mibali ezalaka ndenge wana ndenge pe tolekana sous les baobab. Ezali te ke soki tango bazolo bela makambu ya ba mama o baza ba femme battue bino ba papa bokomi kokoma non sous les baobab alingi a promouvoir ou bien a faire sa publicité basi ba comme ba femme seule ou bien basi ba divorcer. Loin de là but na biso ezali ke mutu nyonso fo a retrouver droit na ye. Donc bino ba papa bobongisa bo kanisa te bozo sala mabe basi batika la kaka na se ya makolo na bino parce que bato baboyi divorce non parce que na tangu bozo yokana te bano bozo bokola pe bozo bokola ba criminel bozo bokola ba prostituée bozo bokola bana moko retardé bana moko ba vaurien ba couple o ezana désordre na kati ya ndako. Il faut to boyite nzambe nenga sala mukili na ye mutu moko akoza na esengo ya 100% te. Même ozali reine ya na royaume moko boye même ozali roi il y a toujours des problèmes o esalaka ke mutu azala na mwa souci moko ya muke mais ezala te ke mutu bo privé ye droit na ye bo privé mutu droit na ye ou bien mutu comme esclave na tango oyo na siècle oyo et puis na 2019 mutu azala esclave ayeba te eloko nini babengi banque ndeni ya ko retirer mbongo na banque ayebi nde basalaka ba chate ayebi ndenga ko sepela te ke na somba elamba oyo sepelisanga non ba papa na biso to ko accepter ngote. Moi je regrette beaucoup ko critiquer beaucoup ko komelanga ndenge bolingi mais nzamba lola yebi ke tozo sala musala moko eza vraiment digne devant notre Dieu.
parce que on tokoki ko séparer mutu te soki mobali na ye asali impudicité te mais soki oza na cadre impudicité nzambe azopesa biso accès to conseiller mutu wana azwa part na ye soit abima soit atikala a pardonner mais soki akoki ko pardonner yo te ezali pasi soki bino mibali na zobandela yango ke mwasi amesanaka na pasi te siko ntango bino bozokasa bozokonyokola mwana mwasi wana soki lelo mwasi azwi poison atieli yo na kati ya biloko yo tata ozotala ngai ozonyokola mwasi azwi mwa ouverture siko azwi poison atieli yo okufi yebisa ngai lelo bato bazobenga na Congo yokati bafi oyo baza na Congo na bareseau sociaux nde baza wana lelo so yo obengi yo otindeli ye mbongo alukelo poison akotindela poison ntango baotindela bato bambasu bazotindela bato bamaladi ya mikusa bazotindela bato bamakambo ebele bongo mpenza eloko ni ezangi ke batindela mpe mutu batiela mpe mutu poison donc bino na bozoyeba yango te boyebi ke mutu oza na kati ya ndako soki ozonyokola ye meme bato babokolaka bana bambanda ozonyokola mwana mbanda akoki kozwa meme kaka na ye asumbi mpe atieli bino na kati ya biloko basi mosusu mpe yango azwi baregle na ye atieli yo ozokolia yango yo ozonyokola me ye azolei so basali te yango tozolinga bozala na kimia bapapa boyeba kozwa tashi na bino boyeba kosunga basi na bino bozala malamu tozosala yango mpo na bino bozofuta biso eloko te bozofuta biso eloko te mais biso tozosala yango mpo na communauté na biso ezala bien alors soki bozoya botia bacommentaire mo ya malamu na boyi te il y a toujours des insensés il y a toujours des diables balobi lau nzambe azali satan azangaka te mais heureusement ngai nakobanda na bomaka bacommentaire na bino donc tu mets na bomi tu insistes na bloquer yo donc je m'en fous okosala nga pe eloko moko te tokotambola ka bongo ezala te ono la danoise yo loba kaka kokipe bacommentaire te nga na esilo na kokipe bacommentaire moi je pas na ngai ezali école donc komela ngai pona o sunganga me kokomelanga te pono finga ngo bio finga bato mususu ma ato fingi ngai te ato fingi mutu mususu atie commentaire yo koti na kati ofingi ye ngai soki esprit na ngai lobi na bloqué yo ngai na bloqué na ngai yo bon pona to banda lisolo lelo na lingaki na fungola moi entre parenthèses moko ya muke ya kolobana na boy kotanga kombo na ye bon toutefois je crois kombo na ye pe loko ye na mutu akotaka na kombo ya Congo for life. En tout cas, Congo for life, zala na respect na biso bato leka liboso pa ozo mi pesa kombo Congo for life. Donc Congo ezala na vie. La ki sape bolingo na yo e pa baninga. Tant baninga ba oya liboso, ba osala ba émission. Ne viens pas koya koloba na nga likambo oyo nga na loba te. Soki ba video na nge zawana. Tant mso ezali na ba video na nge zali yo zwa video moko tindela nga video oyo ngai la danoise na finga ka batu oyo baza na diabète yo tindela nga yango ngai na mona yango parce que na pesa kande conseil na yebi ke na lobaka ke maladie ya diabète mingi pona ba garçon bo se documentaka pe bo tanga yango ezali nango na Google ezali nango pe na bakisi oyo ba diabétique ba melaka ba lobi ke ba mususu c'est pas tout le monde parce que kisi nyonso e agisaka na ça dépend ya nzoto ya mutu et pas ya batu mususu ya bana mibali epesaka bango faiblesse ya sexuelle. Allez yozo komela ngai la danoise yozo mela sucre ya ba diabétique. Moi je ne suis pas diabétique. So naza diabétique pourquoi na roki mango? Je ne suis pas diabétique. Sucre wana ezape na moni pe place ba komate eza sucre ya ba diabétique. Bino bolinga kolanda eloko nyonso ngai na salaki na ngai moi esengo na ko sala tina ngai liboso na bino e komi problème pona yo Congo for life. Au finger ba diabétique yo nozo mela sucre ba diabétique eza sucre ba diabétique te ezali sucre pona mutu nyonso soko lingo sala régime ngai la danoise na lingi na nga ko ya munene te na lingi munene na vie na ngai te na boya ngo nom de Jésus yango wana nazo mela na nga sucre wana pona emba tsanga ba poate. Comment toi tu vas me dire que au moni oza diabétique ozo mela sucre ba diabétique au finger ba diabétique vraiment bande konanga tous vraiment tous akaba insensé te soko yebi eloko te au moni l'air yo moko combien on a ba commentaire batu ba koti ba bandi ko ba moni yo zoba
moko kolinga te buzoba na yo bimisango na mpoasa zope buzoba na yo bomba bolingi kokoma mingi kokoma pe mingi eza nango pe na tina moko te linga pe koma makambo oyo tozolobela makambo etali ndenge ndeko na biso mwasi bazonyokola ye na Ottawa bino nyonso bomoni bitumba oyo sule baoba bundi la danoise bundi mpona mwana mwasi wana eske ngai naza na intérêt na mwana mwasi wana te lelo soki aza na kimia aza na esengo ekozala mpona famille na ye ekozala mpona ngai te ngai kutu akobosana ne ngai mosusu bando bengana na ye nga mpe lisusu te nga mpe naza wana te ke nalandaka ye nabengaka ye non akosoki abengi nga te c'est sa vie mais yo fo bima na cadre mosusu oya koloba makambo mosusu vraiment bandeko nango balingaka nga ce n'est pas que nazolanda bacommentaire mais biloko mosusu fo tolobelaka ngo parce que biloko mosusu bokomaka eza mpe kotourmente baninga et puis bolingi koinsiste mingi masolo wana eza ya lokuta likambo ya Ottawa bandeko nanga j'espère que bomoni yango ngai nakoki kotia ba audio na ete naza na permission na ete nakoki ko publier photo na ete po naza na permission ete même si alobaki na ngai na publier photo na ye na kosala ngo te pona bolamu na ye surtout pona bana na ye lelo bana ne baza mike lobi bakokota pe na ba live banini ba video na biso ba mona ke mama na bango ba publiaka ye boye pona likambo boye na boye baza na bango bana mike bakoki na bango ko bosa na lelo ke papa na bango nyokolaka mama na bango ba bosani pe ba continuer vie na papa na bango mais ba ye kokutana na ba biloko wa bongo c'était la photo de maman maman de basalaka ye boye ba komi susu na rancune pa tata na bango et puis toza ba bantu ba papa soka lobi mabe pa bana na ye on ne sait jamais bana msu ezwaka bango alors quand on fait de tozo sala ba émission photo ye baka ba risque pe ya ba émission ezaka te oye au lobby au publier ba photo tu fais ça yozo mona ngo eza vie eza ba esengo batu bazo beta maboko batu bazo seka mais ye ba ke toza ba bantu. Donc c'est ça nga ko yate parce que bozo kanisa ke makamna zolo beza lokuta oya moni alobeza nango lokuta ozape na yonga e osela nge loko mote ngai nazala ngate pona ba view na lo baka ngopi na répétaka et si ka mutu moko ataka mwana na nga ndiminga mama tu as fait une belle émission pona nga naza satisfaite nzambe kutu azala asala mokili mobimba tozana 4 races mais loba ke soki kaka mutu moko se repentir et sengweza na lola et bongo ngai kaka moi sous le baobelo ko moka ya mukeboy na kende kozela ke fo boza ba milliers de personnes pour na bondi manga non et puis bino mutu boza ko comparer ka batu le tel ndale ki yo il fallait émission moi si on a benga de tel mais mona yonde benga tel wana o yozo mona leki ngai mais ye amoni ke pona ye la danoise nde mutu azali wana pona sunga ye abengi nga pourquoi yoko ko mutema passe yo ko tia ba commentaire moi bomoni yango pe belé parce que boye banarate nga na bloqué ata plus de 3000 personnes na bloqué bango naza na besoin naza na posa na bango te bazana bango na bakomona ngai bazotala nga me bakotiaka commentaire te loba bafungola ba compte musu ya YouTube ofungoli compte musu ya YouTube ofingi na bloqué yo ti okosisa ba email ya mokili mobimba poda ofungola ka ba compte vous n'êtes pas là bolexaka yo vraiment yebike la danoise tu oses apprendre l'autre côté mais va travailler prends soin de tes enfants qui peut ménage na yo il y a beaucoup de choses à faire pourquoi kotiangai pour nos talanga afin tu m'insultes ou bien le balanga que tu passes ton temps histoire aux olobeza lokuta même eza lokuta ça fait quoi ateza lokuta yo zana yo kaka conseil ce conseil on est sepeliso c'est bon et sepeliso pété au zappé ngamoro nazawa nazala batu ebele na talaka bango te nazala batu ebele basaka ba émission neti ngai na talaka nanga bango te parce que na mona nanga intérêt moko te alors est-ce qu'il faut que comme na ba site na bango ou bien faut ba yeba baza banani o nga na talaka te mais non c'est comme ça la vie voilà muto yozo mona number 1 yeba ke mutu muso ko mona e number 4 mutu muso ko mona e number 6 muso ko mona e number 5 donc et ça dépend tant yo se pela na couleur bleue muso azo se pela na couleur rouge muso azo se pela na couleur blanche voilà vraiment bande ko ngai introduction ngai zaki mo mulai vraiment mais boyebi pe loko na lobate donc eza pété bo loba mbang
c'est comme ça, j'ai mon temps. Vraiment, tous en sous les baobas. Moi, copo J, moi, copo vin rouge, vin blanc. Et ça, la bien, tomé là, pour na to peser, ba tension na biso. Et ça, la takas. Tout ce cannabis, tout ce pela, la vie, c'est comme ça. Batumsu bazole la, bamsu bazane sengo, bamsu baane sengo, bamsu baana mawa. Vie ezakaka ndenge wana. Bandeko na ngai na sujet otosola ki ya Ottawa. Makamezo ke nango tokos. Suite nango pe ekozala nango kaka soki ye moko asengi ke to ya liboso na bino to pe sa suite, to pe sa suite. Soki pe asengi te sujet wana eza pona sous le baoba eza nango close. Mais toza na sujet mama na biso auti ko benga vraiment bandeko na ngai ya Kasai oriental, Kasai occidental, ngala lingaka bino mingi, nga mo pe na kati na ngai nazana batu na nga makila na nga pe moi muke ata moi 25% ya Kasai pe etambola na nzoto na nga bana na ngai baza ba Kasayen. Donc la lingi bino mingi me ngai na yaka so ba pesi ngai sujet soki mutalobi loba région na nga na koloba région. Sorabi munyanga na koloba munyanga, muyombe oh muzombo na koloba. Lokwa mama ya biso a bombi identité na ye, mais lobi loba région na nga mama ya biso aza mutu ya Kasai. Mama ya biso pe avandi kaka na Ottawa. Donc na Ottawa alobaki loba pe ville nga na vandi na Canada. Avandi na Ottawa. Mama na biso azobeta lisolo boy suite ya lisolo ya ndeko na biso oyo azalaki vraiment comme esclave na kati ya mariage. Mama na biso pe aza na même situation. Alobi la danoise beta lisolo na ngai bandeko na ngai naza na même 7 personnes ba bengi ngai na États-Unis ba moko awa na Londres moko France Belgique pe bazali ba msusu ba beta ngaka lisolo balobi na beta te kaka makambo ya ba mibali ndenge baza ko nyokola basi na kati ya poto. Vraiment ndeko mama alobi azalaki na mobali na ye ba balanaki na kati ya mboka penza na Kasai. Mama na biso paza na accent ya makasi penza ya Chuluba. Bwe toi bu mama vraiment toi sakidila ndengo benga kingae. Bon mama na biso alobi bwe ba balanaki na Kasai nzambe pe apamboli bango ba ye koya tina na Kinshasa. Ba botaki bana 6. Mama banda osala commerce ya makasi na Kinshasa. Mobali ne pa lingaki ye mingi, mobali ne pa banda iko sala esalaki ke na ko resume yango pona ezali solo mulai. Esalaki ke na kati ya Kinshasa wana basombaka deja lopango na bango. Basombaki lopango ya papa na papa tikaka bango na lopango ya bien, hein? To benga ye kaka tatu kalom. Tatu wana atikaki ye pe na lopango ya kitoko makasi. Aye kozwa chance aye na Canada. Ba kei pe kotike na aéroport vraiment bakabwanaki na esengo penza. Tangu sikoyo papa aye na Canada asali ba awumelaki te nzambe penza pambolaki ye séjour na ye kedeki mbangu azwi mikanda. Abandaka pe kobenga bango azotinda pe mbongo mwasi pa zo débrouiller na ye kandenga débrouillaka. En tout cas, bavandaki pendant au moins 5 ans, il y a absence, il y a papa, na kati ya ndako. Mais maman, azwaki toujours soit ya bana 6. Siko papa tanga komi na Canada, aye kozwa mwasi na ye mususu. Mwasi wana azali angolaise. Akomi ko vivre na mwasi wana. Tanga bandi ko vivre na mwasi wana, et komi ke papa a changé na ye. Azo ko benga sunenga bandi ko benga te. A komi sou koti na mbongo e komi na difficulté. Soki mwasi a bengi neti na babutu téléphone papa a kozwate. Donc e komi lem sou ko benga bango ka ya mbangu nyonso a komi ka pressé. Mama pe abandeki ko comprendre na ete. Azolo baka ezaka ba busy kaka ndenge zalaka na batu kaka na Europe. Siko papa akei ko lokola asenga kazil na ye a deklaraka bana na ye 6 na mwasi na ye.
mais et posa moko komi kokotela eke abengisa lisusu mwasi te na bana akei kosolola ndeka basololaka na baimmigration banini ke nga nalingi na divorce na ngai na mwasi wana parce que alingi siko asala ne mariage na mwasi ne wana ya angolaise balobi na ye non zwa bapapier oyo tindelango mwasi no na Kinshasa soki kaka asigné mariage pe esili nango yo aokomi na yo célibataire lokola papa yeba ke bana na ya liboso bakomaki déjà mwana ba 4e humanité moi ba 5e humanité bazaki et puis baza bana mo pe baza mayele ayebisi mwasi na yeke nazotinda koli moko boye lettre moko koya na DHL mais kolakisa ngo bana te tangu kaka lettre wana koya yo benga ngai sikoyo na kobanda ko expliquer yo ke kende na page boye signé kende na page bo bakoma pe na anglais mama na biso pe ayebi na ete nzoka nde zaki lettre azo signé divorce na ye na mobali na ye akei pa lobi kende na page 7 a signé kende na page boye signé kende na page boye signé parce que tant asalaki recoupement familial déjà atina pe ba papier moi ça signé donc baza na signature ya mwasi na ye déjà na immigration canadienne l'herbe mwasi pe si la bikanga akangi alobi okay na otinda Western Union lobbies tant ka ozozwa Western Union wala yo le kambala moko na ville na bureau ya DHL boye kenye ko poster mama pe asali ka bonga alobi ko yebisa no pe bana te mama pe yebisi ne bana te azui kaka lettre ngo mbala moko asali ka nde mobali asalaki et puis bino moka boyebi na ndenge kaka to yebisi soumission pe na makasi penza oyo kaka ndenge ba laksara na bango na ba chef coutumier na bango ndenge bango bakolelaka na Kasai oriental na Kasai occidental mama akei aposte nzoka nde aposte divorce yebe mama bandaka kosambelaka makasi ke ye ka na mobali na ye talaka mobali bauti bandana mbujumai ba ye vraiment abanda osambela makasi papa tanga ke kota mikanda wana batu wana balobi na ye non il faut zonga kaka na Congo kuna epai bosalaki mariage na bino na yo moko pe ufozala kuna bato akuna nde ba prononcer divorce papa ye kobenga ye nazoya mbangu une semaine na Kinshasa na umela na ngai te na ya kaka kotala bino bongo na zonga mama lobi nga nazomona tina yo oya na Kinshasa te yo déjà okomi na oza déjà kuna osali 5 ans oyaka na ote bongo soko yo osali une semaine ezaka oyaka koyokisa bana bakolela nga pe kosala ngaka pasi une semaine ekedaka na ngombangu yo salaka makambo nyonso biso toya kaka loko bande yokaposa na biso salaka makambo toyaka po osoyebisa biso ke ozwa mokanda makambo nyonso papa ngo pe amonika asalika ahésita lobi oke na yoki kasi après quand ndenge zalaka papa ka manœuvre mama pe bana pe bakomo tungisa papa mais qu'est-ce qui ne va pas comment toya komona ote papa ngo pe bref alobi bon si c'est comme ça ba ya kaka mais na soka komika na Canada toyebi kandeni na osala so na kobwakisa ye so na osala ndeni papa asali ba démarche nyonso tu ayebisi mama teka lupangu oyo ya Kinshasa wana parce que nga na mbongo afutela bino batikete bino boza 6 boza ebele teka lupangu wana bongo mbongo ya ngwana nde mbongo atike bino boko ya oyo kotikala ndambo ye nango mwasi na pa luki ba client ateki pe lopango tina nde pe bazwaki ba visa nde pe makambo nyonso elekai nango pe bien mais sikoyo ye papa wana ba anzoka nde bango banda kosala donc papa nazaki pe na posa mwasi wana ya kaka te na dernière minute ye kozwa idée ke ba camarade na ye mo basono ba camarade na ye ba biso olingi ke yo sala nyonso to memisa ye ba putulu bino mo boyebi ba putulu to benga putulu so ba cocaïne so ba nini mama ngombe mango na aéroport tanga koma na aéroport Kinshasa le ko ba koma contrôler makasi soka ba kangi ye akotikala na aéroport bana balekani soki alekani nango bakokangela ye na nini na Canada mbala moko boye ka bandeko nanga deka to sambela ka lo sambo eza bien batu musu pena ba boya ka ba prophétie bandeko nanga ba bi yoka prophétie nde examiner yango ezati ka koyoki mwa prophétie ka batu bakoma ka lokwa pe ba charlatan bakoma ebele batu bakoma ko banga me mama na biso prophétie esunga ye
amona kaka dernier jour oyo ezalaki ke balingi bakende amona kaka frère moko église na bango abi ah mama mpona babombaki mpenza secret moto ayeba te mais yoki kabi mama nga nzambe olakisanga ke bino bovoyage mais bapesi yo koli moko boye ya biloko mabe ya bacocaïne ya biloko mabe bapesi yo ovoyage nango bakangi yo donc isala attention nzela bookende eza vraiment glissant mama nga abi ali mobali yango ntango aki azongi lisusu abi mama na moi loko osali doute kosala doute te bamonaka ntango balingi badeplace boye mpo bazalaki mpe na communication na mobali moko boye ayambaka mobali ne na Canada bandeko na ye batiaki bango mwana relation talaka bapapier mama mpe tala utaka ne mpe na mbujima fale aza mpe na mutu moko boye asunga ye amonaka mutu anga ye na koli na wax moko boye koli moko boye eza lokola lebisenga lokola mbika banika mama zwa koli oyo omemela yango papa boye ya lobi tete nga na omema koli te abi omema koli te neni biso tosungi na bademarche makambo nyonso ekomi na suki omema koli alobi te nga na komema na nga koli te na komema eloko moko te bobenga kaka mobali na ngai benga na bakamarade na ye ke na komema na nga eloko moko te na memaka bilamba bana na nga bon mwasi yango mpenza asombaka mpenza bilamba donki ayaka na bilamba ebele ya banda banini soki alobi kaka neti kaka nzambe alobelaki eke mbala ntango bokoma kuna malgré eza poto me ya akota mpenza na bamagasin loko azalaki na mbongo ateka lupango na bango na prix ya bien akota mpe na bagasin asombela bon mwana na moko asalela evalise na ye bapantalo banini bachaussure asombaka mpenza babiloko bavalise na bavalise abi tokomema eloko te bavalise na biso davance mpe bavalise na biso eseke ekotaki nango nde boyebika bakota yango avant yalobi te oyo eza nango biloko komemaka na saka me boza na bakilo te bana alobi na komema te mobali wana akangami okomema ngo kaka tokotala okomemaka bina komema te batu kutu bayeba lobi eloko nini yango bozotungisa mama batu boye alandi bango ntina report eloko nozotungisa mama batu bo mama bango boye akomemanga bi akomema te mama na bref amema te akoti ntina report aye alobi le bakoti kaka na avion mbala moko bazali amema mpe telefone mobali nemba moko abengi na kati na avion avant décoller bosi bomati abi pasenga mwana pardon téléphone kote ezalaki pa mwana alobi na tuni mwana téléphone eleli mwana zwi papa tosi tomati boye na boye na mama na bino paza na kati avion alobi na mama paza na kati avion siko mwasi yango amoni loko mwana pe bazaki bafana ne pembe na check on a volume amoni yango neti louche obongo papa ngo zotuna na ngai pe na kati avion na ndeni pona nga mutu naza mukolo na voyager na ba parce que ya suka azalaki na mwa muki azalaki je crois atikaka ye ba 7 ans pona atikaka ye na bazemi boye 7 8 bandeko nanga bakomi na Canada ngo bakomi mobali ayeba na bayambi papa bayambi mama lingaki eyamba papa boye papa ngo ka kilo akomomona mama ngo lokwa salite lokola mutazanga tina mwasi yango deja esali ye ndenge mbala moko bazwi bango wana bamemi bango nanu na place moko boye bana balembaki bino mo boyebi Canada ezalaka na badécalage ya air amemi bango esika moko boye balia na mwa moke après ale bazali mpe na camarade na ye lokwa 2 voitures après ayebisi camarade na ye bon lokwa ndako eza nanu ndako yango mobali yango azalaki na ndako moko abanda kolala ne mingi ka epa mwasi na ye wana na ndako mwasi na ye oyo ya angolaise ye azalaki na mwaka studio asala na ye mpe fort te ke bana bakoya abimisa deja mwa ndako mwa munene eloko te bakomi kaka boye ekomi ke mpona kolala ezalaki mwa pasi parce que bana na mosusu bazalaki mwa bakoli camarade na bango moko boye azwi bana mibale ya bamikolo wana ake na bango batikali neti na bana 4 alobi mama pasi eloko kofinika eza te toye mpe na periode ya malili mpenza nga sikoyo naye kolakisa ye mbongo oyo na etikalaki ntango tosomi batike babiloko nyonso tosalaki mbongo etikalaki na pesi ye azosenga mpe merci te azwi yango kalobi naza mpe na baniongo ebele nasali makambo ebele mpona bino boya awa mama biso tofuti batike na mbongo na biso makambo yango ebele oyo asalaki nazokomprendre te kaka neti kosomela biso bapasseport kofuta lokola baassurance babiloko moko bo me batike makambo tu ezalaki na mbongo ya lopango wana akomine kaka le même jour wana atiki bango bon nga na koya kaka na tongo bo débrouiller kaka bolala
bana ba eloko ofinika ezate mwasi ayebi ndenge ya kufungula chauffage te ayebi eloko moko te astiki bango na bana en tout cas ba papa penza bo boss bo mutu na bino komaka yango so bozwi mwasi mususu e komaka ndenge bo komaka déséquilibré mutu ayeba ndeko nanga tokota na conseil muke mutu ayebi nde bafungula chauffage te et puis boyebi malili ya Canada mutu ayebi nde bafungula chauffage te osundoli ye pe na bana na yo moko osundoli bango boyebi ka sundola bana malili bazoyeba pe kute bati na tongo balamuki ndenge bachauffe ti basala bo mama nazo comprendre na ye te kofungula bagaz azo comprendre te bavandi bo aye kobimela bango ba 11h mosanga mais papa eza eloko nini nazo comprendre yo te bongo yo kokai kozwa congé na musala te ata ya 2 jours ba lokola biso toye osunga tanga expliquer nga kaka ndeni bafungulaka recho nde so dalingi na lamba na sali boy alobi kanga mnoko na yo na lingi makelelo na awa te yango na bande kolinga oya te koya kolobisa ngai te nga na koma na vie na ngai ya kimia kanga mnoko mama wana pe akangika munoko kaka soumission bazo bale bana place bakendeki kuna balali soki 2 jours 3 jours bana pe bazana posa bazana mama na bango baye kozonga na babandi kofina na ka wana ti baka ndenge ezalaka mwasa ye intégration bassistance sociale ti baye kolukela bango mwanda ku me papa na bande olala ne wana te azosimba pe mama wana te azosenga ye pe eloko te o rapport sexuel oni eloko moko te azokipe na ye te ayaka ne ka atali bango yazo comprendre bongo yo lala kawa abina maimena ko lala na ba condition boye te na ko lala na ba condition boye ye pa bi ezaka normal le kwale msu eza kaka place ngo peza passe ni tinga kaka na aka baye ko sunga bref baye ko pesa bango ndako amne ba pesi bango ndako amne alobi donc mbongwe ayebi na ete mobali azo expliquer te so ba kei so ba osala interprétation alobi abandeka ko comprendre moi ba na anglais pe ba mo muso ezalaka neti moi français so po che moi litoi mama ba pa tangaka na ye na mo mbujima na ye alobi omona mobali kaka zolo ba yes no azo bango ba lo ba na makamba lo ba la mwasi makambo mususu mobali azo ko interpréter pas mwasi makambo mususu ya lo ba toka lobi ka ba lobi makambo nyoso mobali nde mutu abanda kotala ngo olobi nini to mwasi atebo yes ye njoko ba lo ba makambo mususu ba de la ngai en tout cas ba mibali ya mitema mabe bazali balo baboy kaka zokosa mwasi biloko nyos ombo amonaka na ye te et puis en plus mobali wana asombelaka na bango eloko te asombela ne bana bamanto te mwasi kutu ya yaka na batalon na ye neti kaka na Afrique alobi mam nazotambola na hiver wana neti okende babiro kaka na basapato ayete oyo kaka bamapapa na uta nango kisasa malili ekanga na makolo ngai alobi mam na ngai malili ya Canada alobi mama malili ya Canada yebaka so bimi na ndako ba neige ndenge wana ezokanga nga na makolo ezokanga bana na makolo bakechi bana bauta nango kisasa etondi mai papa zo sombe le côté mais papa on a froid moi j'ai pas d'argent bongo oyo biso to wuti nango to ye nango so ba dollar ebele boto ko pesa yo etikalaki sunga biso non nazaki na ba dette mama wana zo kokate alobi donc aokipe ba sita social aroloba peni parce que mobile inde interprète na ye alo so o ya roloba mobile baluki makamususu bango bakoloba boye pe mobile ayebisi makamususu amona pe mbongo te mobile aye kaka sobi biloko kolia bilamba ta lobi ngai te mukomsu penza na bandi olela na lobi ata mwana asuka ya muke lukela ye manto ya mo ba osepela ba bimata libanda ba omona baninga na bango ba osaka libanda na ba neige lukela ta mwana ake na magasin amemi ye na mwasi na ye akoti na voiture ba ke kuna na magasin ba ke kosomba manto ye pe mama pa lobi anga pe na zwa azo bisa lobi yo ndenge eza wana zwa na yo manto lekano na nzela oyo bima na yo ya lobi nazwa manto na bima ofuta te alobi te yo eza nango na problème te yo zwi na yo kaka manto yo bimi na yo mikolo air mo mikolo bazwaka na bango biloko bafutaka te mama na lobi non nga na comprendre yo te pardon na ozwa na nga te tikaka bazwili ka bana wana mike basomba mato bayana bango kutu bazwila ye bango te
baye kozonga bavandi a faire souffrir bango moko olala na ndaku moko olali na ndaku te barezo soki ka mwasi alobi kobeta ndenge wana bandeko nanga baninga baosouffrir na bamariage bazali tika todenosaka biloko ya boye parce que baoyo bazali babima moto aza esclave te bamibali pardon oyo akosilikaliki na ye. Moi je vais dire la vérité, rien que la vérité. Eloka eza pasi bandeko nanga bino batu bozo benga biso bolinga pe bavwa na bino yokanaka moko parce que bazo kanisaka biso tozo kosa alors que soki pe bino moko bozo ndima ke to tchaka ba audio na bino to tchaka bavwa na bino kozala pe bien bino boya kopesa biso lisolo mais biso to mema ngambo comme si tozo ya koleka liboso tozo kokosa mais problème ezate toyebi ke soki tolobi batu batali yango 5000 au moins batu bato okosa baza ba onkalem sous 50 batu bazondima baza plus de 4000 yango ndeka eza gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Merci pour nayango. Maman na biso nyo komi bref bande ko nanga bande nanga ko chité. Maman na biso passe leki ko beta mko msusu. Ayesko ko ya ko yeba ke mobali na ye azalaka na mwasi ya angolaise baboti na bango kutu na bana ka ndemi no moboye bika moko basongi ka bazanga raté. Parce que maman biso abanda penda ko azaki pe ateke bakangela ka na ndako abanda ko kende pe abanda oyekola pe bacour azokuta pe na bato mususu ndeka bato pe ezalaka azoyeba na bato pe baolo bakete yo ndengo zaka mobali no azaka na mwasi biso toyebeli na mwasi moko ya angolaise kutu tozo kamwa ndenge nini to mona ka boye na bana 6 to alitikala ko beta ta lisolo na bino te. Mama wana tuke salaka ye pasi azo vivre na pasi mbongo ezate elamba malunga ezate sapato malamu ezate na malili ye ko pesa tala kutu na lobi nazo bana chité na loba point moko ya na raté point aye ko bela suite ya malili wana mama na biso abeli tension ko sakala tema lili ba ko pasi pour toi zo sale passe ayebisi bobana bi pardon me manga na hôpital abia oza le corps Afrique Congo te la kaka kota na ba kwati wana okobika na yo hôpital nini abi pardon me manga nde na oyoka na oya kotika bana na ngapamba mama bandi kutu ko senga en tout cas soki moye te kamisa ka tike na zonga na ngana Congo na Congo na zo teka na ngai nazaki na nga bien malgré bateki lupangu na oketa ko futela pona poto nazomona na nga tina na ngote soko otikala na bana na yo mama bando senga pasi eleki kolela mobala eko meme na hôpital tanga komi na hôpital ba yebisi babi ndenge eza wana mama oyo tension eleki makasi donc boza en voiture bokota na voiture bokende na hôpital ya monene oyebi ke babimi papa nga lobi nazozongisa na ndako ba tension eza maladie ni tension eza kaka kende pema esili mela mai hôpital ni amune na komema yo papa na boko memi na hôpital azongisi na ndako mama pasi bref à la fin papa moni pe ke mama neti alinga bando kufa ko ndaye ko memi na hôpital mama na sali 4 jours na hôpital tension mama ekozonga na ndako donc papa zoluka ka neti eloko moko esala ka mama ke mama na ka kufa kaka ko beta mama mukomsu mwana liboso mobali kutu bado silikela mama abango alobi yo za ndenge nini oza mwasi ya ndenge nini betaka yo kaka basalaka yo vandi kaka moye ezate obima na yo kekoluka soki vi na yo koma yo kovanda na libala boye mwana ni kuta bandi kogangela mama ngo kutesali epasi akoti na shamba bandi kolela abandi kolela me bino be bana na biso bozo kola bomoni bazonyoka na mama na bino ka bobenge la police so mama bino azokoka te il y a beaucoup de femmes bazo ko fungola minorité pona ko revendiquer ba droit na bango mais bino bana so boza wana bokoli bokoma idana ba di bokomi ba serona mwana liboso komi ba 22 ans aide ta maman au lieu banda ko crier funda la assistance sociale luka benga baba police banini expliquer bande konanga mama wana ata bazo beta yendenge nini mukomsu ba beti ye na balabala penda na nini na parking ya voiture na ba mobali ya beti ye ba voisin ba bengi police aye ba kangi mobali na ye ba memi esa ba chaussure mobali na zolo ba yozela ndenge ba meminga soki obengi te ba bimisanga komona
nzoka nde mobali en attendant asi intoxika bana bandeko na nga abebis akenda koloba na bana baloba ke na basistance sociale bakoma mikanda ke mama na bango abelaka liboma na Kinshasa bandeki kobela deja liboma bana wana pe bandeko na nga bana bakenda kosinye bapapie ke mama na biso abelaka liboma ale l'air yé pe kozala ke papa wana beti ye o mona ye moko bengi abandi ko expliquer bana babandi ko interpréter bo bimisa ye abetaki nengai te ezalaki kaka azokanga kanga ngai parce que nalingaki na kima soki ndenge nini oh mama papa na bibomoni na yebisaka bino abelaka liboma nzoka nde mama batabelaka liboma te ye mutu ayebisa ye ke komeka kokangisa ngai te soki balobi folo bakaboye ngaka na zonga na ndako bandeko na ngai soki pe ezaka koloka soki pe eza aveuglement ya niveau 0 na yebi te mama na biso a souffrir ale eye kokoma ke mobali sikoyo bandi koyebisa bana bona kosomela bino ba iPhone ndenge bokoli bona kosomela bino ba voiture il faut bosala nyonso il faut bosala kaka ke bolinga mama te mama aza mabe mama abandi ko intoxiquer bana ko laver bango ba cerveau ko intoxiquer bana mbala suka ye ko beta ye penza ko mama wana amonika moyen te abengi ba assistance sociale wana déjà mo intégration bandi okota ba ye wana mamba balobi me yo pe su ba bate na dossier ba memie na hôpital bata maboma bazotala mama batu ba réaction na ye mama bataza na ye normal mais mama ngasala kaka nyonso malgré ça alobi bobimisala bino ye nga na reporter plainte te mais bolukela nga ka isika na kende na ngai mama wana balukeli esika kende mais intoxiqué bana baboyi kokende na mama na bango bana parce que ya suka akomi sikoyo na ba 18 ans alingi te abi ngai na kokende na yo te sere atikaki na ba 15 ans na kokende te bana nyonso mikolo baboyi na bango basi bo mikolo pe basi bakolaki bamusu bake na bango na ba université musu bazwi bandaku na bango oya mike wana baboyi papa banga lobi na kosoba no ba téléphone na cher na kosoba no ba voiture bo kipete bango mo batali babi mama yo za na mbongo te yo za no eloko moko te siko biso to kolanda to kende na yo pa bana bayebi na bango te ke mbongo nyonso papa mutazwa kango yo pesa biso bakado te loko te to kolanda yo pourquoi na Congo banda ko pesa biso nyonso ozaki na biso bien banda to ya poto ninga suko kabate alobi ngala simba ngambo osimba mbongo te ndenge ni ndeni ba mama baninga bazomema bana na bango na ba shopping bazomema ba McDo bazosala nyonso ba mama bana bazomona ba oya na classe biso tozaki na mama na biso to kendeki boye to sala ki boye to voyageaki mais biso eloko te mama osala ka eloko te to ko kenda biso na yo te bana baboya mama na bango ndenge to olo baboye mama ya bana 6 aza isolé aza kaka ye moko na kati ya ndako bapesa ye mwa studio na ye afandaka alobi la danoise na préféré studio yo na koti boye na koti na moni mbetu na nga na moni boye ke na ke vana na ndako bapesaka biso ya 4 chambres mais naza na affaire donc nde naza boye na koma bien na koma kozwa mwa ndambo mbongo na nga nazobeta mwa na oke mwa musala na nga nazozonga vraiment na komande naza na Ottawa ayesinga bibaka wana ya mibali ya baluba na alobi yango moni la danoise bato ebele na Ottawa bazo bengo te bazo banga na bango baluba baza ebele awa banyokolaka basi ndenge mo na yebi te so basala association ya bato akasai basolola mpona banyokolaka basi nga na sugi basi ebele moyen nga na pesa masolo alobi baluba baze ebele na Ottawa kuna baza ba problème basi ebele pe asungi déjà bango bimi na bafoye na bango pona ba souffrance yango wana penza lobaki na benga pona le musu basi ebele pe bazo nyokwama nyonso ayebi kazo nyokwama aza na ba problème aboyo za na kati ya Ottawa benga la danoise naza na numéro mama na biso apesaki oyo ekosunga yo bakoya ko bimisa yo na ba situation wana pona basi ebele bayebi na bango kutu te même numéro yango bayebi yango te mama na biso akomela inga numéro wana dicté kinga na zala ngo na papier ndeka na yebisaki bino toye pona to sunga ba femme battue vraiment so ozali femme battue ezate ke to benga basi o te ke olingi no libala te olingo kima mobali na wana te tozo luka ba oyo ezake ozo souffrir
oza femme bati bazo beta yo oza na mot à dire te okotanga classe te oyebi te ke bafuta mwasi aza na droit na ye ke fo azwa pe mbongo oza na accès ya mbongo ya bana te balobi te ke mbongo ya bana ezaka ya mama me ezali ya famille mobimba oyebi ke oza na choix ya kolia biloko olingi te oza na choix donc bana bazokende classe bazozanga bapak linge vraiment bengala danoise numéro ezali tokopesa bino mpona bobima na makambo wana bandeko na ngai nakomi na ngai na suka nayaki mpenza mpona lisolo mama na biso bocontribue ka ndenge bocontribuaka bopesaka baconseil ndenge bopesaka esalaka bien en tout cas bakala mingi te tokoya koyebisa bino mpe lisolo mosusu ekosunga kaka vraiment botikala malamu wana ezalaki la danoise oyo ayaka ntango nyonso na kati ya bandako na bino mpona kolamusa conscience ya communauté congolaise love bisika biso bozali mwana suka bafamille banza botikala malamu nalingi bino mingi je vous love ndenge bino mpe bolovaka nga en tout cas mama leki ya bino nyonso olinga te baboyaka mama leki te basengaka te na mokili oyo kozala na mama leki soki obotami eza loi ya nature boboya ngai mpo na nini vraiment soki nasalaka bino mabe bolimbisa gros bisous bye bye